maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici l'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une mbote libota mbote ba ndeko na ngai toye kotala lupango oyo awa na commune ya Nsele na quartier Kimpoko 1 oto lakisaki bino ezalaki mosusu eza na gauche o pe to lakisa bino eza mosusu eza na droite, donc ezalaki lupango moko mais to diviser yango par deux pour etekama na lombango. Donc partie o etikali oto lakisa bino ebandi place to telemi awa et que iti place jeune wana lati pola rouge azali agent na biso wana azali ezopesa 12 mètres, donc place à Télémiwana. Non, esika auto l'accès à zonga Téléma. Donc, bomoni le pan auto l'accès à Gibino Yangwana, oza na miro waneza 15 x 20, to chaki $7,500. Et oyo eza, donc, ce pour moutonga zonyo somi balé kakaye. Mais oyo ezali, kobanda place na Télémi, place jeune wana zali 12 mètres de largeur. Obima peka na balabala ya munene mbala moro et puis, kokota tina kati, donc limite na biso eza. Mir qui est batongil bosona biso awa eza lokola limite ya voisin à droite. Donc voilà place ndegwana asimbi de kametre azokende esika à côté les mandé place limite le pan na biso ezali ezana hangar o babandaki et pardon nandako o babandaki ko sala mise en valeur na gauche wana na sima ya mur auto l'accès bino la fois dernière. Voilà, donc place à Télémiwana eza 24 mètres, donc le pan eza 12 mètres fois 24. Na bandeli lupangu eza 12 mètres de largeur et puis 24 mètres de longueur. Donc place ndeko azokende wana ti na sima ya mur, donc place mur wana suki de place limite na biso ya lupangu oyo tolobi eza 12 mètres x 24 ezali. Voilà, donc awa et puis lupangu oyo ya gauche tolakisaki bino $7,500 à discuter. Soki pe mutu alinga sangisa nyonso azwi 15 mètres x 20 na 12 mètres x 24 ou à Sangisi, et donc Yekaka, parce que tous les deux mapango ils entre deux avenues, avenue Mounene, Oyo, ils ont principal, place Tozo Laksa, poto courant et l'équipe, Tolobaki quartier, Tolaksa qui la fois dernière, courant et Zali, Bomona Basinga Yangwana, parce que Awa Toza, non loin il y a Daipen, donc on a Nasima ya Daipen, Daipen ils ont ici na Mounene, Oyo, babase la rabiso, basoso, na ba plantation, il y a ba tomate, ba plantation, ils ont moi. Ebélé. Donc awa courant basa et la raisa courant donc courir kota déjà kala. Je crois que air toko bimalsu pour total avenir toko mona yango ndenge ezali. Donc wana to tambola tozo la terrain ndenge ezali. O eza tout terrain parce que mise en valeur déjà yango ezo salema place to loin na balabala et esuki ti awa. Voilà. Donc na deuxième poteau oyo OK tout droit ti ndenga ndeto laksa OK tout droit ti Nasima, donc eux ils ont des mises en valeur. Balabala mnene yango place ndeko alati la coste na biso société azali aza agent na biso o asimbi de kametre, donc balabala mnene yango na yombo mona ba poteau courant et mati ba poser yango na balabala wana. Donc oyo ezaki lokola mise en valeur. Oyo déjà bandeko ko sala mais l'homme propose Dieu dispose bazo tche yango na marché était comme donc mise en valeur yango yo au continue kamba moro au betata studio to chambre salon moro chemutu azala wana pour courant ezali. Donc voilà un peu limite yango awana gauche ezali panga batu mususu tolobi bien lupango auto lakisaki bino la fois dernière il y a $7,500 ezali lupango moko na donc ezali ki lupango moko na oyo mais vie montant vie ndenge batu basengaki yango moni to kaboli yango donc 12 mètres sur 24 na 15 mètres x 20. Soki pe mutalingi azwa nyonso kobanda azwi 15 mètres x 20 ou sangisi na 12 mètres x 24 batia yango $15,000.
nalobi bien batiango 15 000 $. Donc oyo nyonso akoza intéressé koya ko négocier pas de problème. Donc wana awa tobi matola sa quartier ndenge tongami ndenge misala ezosalema ndenge courant ezali ndenge batu déjà bakota bafanda ndenge secteur ezaleli parce que tolobara toujours que air ozosomba eloko yeba orovanda na banani oti otongaka osala mise en valeur quartier ezandengeni. Donc c'est très important ndenge tozora temps ya relaxa bino quartier boye bomona courant ndenge ezali ndenge batu déjà bakota voilà courant ngoyo avenue yango oyo ememi biso tina lupango. Je crois que na musika bozomona bandako ba chinois o basalaka na Daipen yango wana eza wana et awa toza toujours na baveni po tolakisa quartier ndenge ezaleli. Donc tolobi que 12 mètres x 24 7500 discuter, 15 mètres x 20 7500 à discuter et OP à recépel à 500 nyonso. Donc sur 15 mètres au 20 mètres et na 12 mètres ça fait 15 mètres x 32 mètres. Au côté moi kieli sous na droite wana quelques mètres eza wana au 5 nyonso wana tuchango simplement 15 000 $. Mais ce qui par des 7 mètres, pardon, 12 mètres x 24, 15 mètres x 20, wana ezali na prix il y a 7500 $, 7500 $. Wana tozoti kabino bota la carte ndenge ezali parce que la fois dernière déjà to expliquer ki to lakisa ki carte ndenge ezala ki mobimba kolongwa makadam ti kokota. Donc lupango na biso to lobi ezala ki nkole na quartier Kimpoko 1. Donc na quartier Kimpoko 1, quartier Kimpoko 1 eza uri kokotela ngwa partir ya Daipen. Il y a Daipen tout comme pe uri kokotela yango na ndenge ya Planète Sono. Donc awa ndeto ki na ba veni bo mona ata oye na vélo turokota, ata oye na ketch turokota, ata oye na moto turokota. Donc binomo bo mona ba veni eza zeluté. Eza te ba quartier mtu eza zelu oyo eza zeluté. Eza na ba quartier eza maïté. Eza pe mabele buka na raté yango to tambola bo mona baninga nde bazotonga ba 2 niveaux ba 3 niveaux ba 1 niveau ba pala minene ya C et pe sabino quand même image na courage ya roya kosomba yango. Donc biloko boye e bimaka pamba te soki bimi boye c'est que ezelo moro boye eza grâce et biloko boye e umela raté. Donc déjà na ba o ba bane ko contacter biso pona 15 mètres x 20 en tout cas benga toujours rendez-vous ba agent bazali ba ki ndeko lakisa lupango wana et tokota na négociation to na ba démarche administrative bomona mituka ndenge leka ba grand car et kota et puis bomona mutuka ya mukie o e yaki na biso yango wana ekotele mapoto mata tokende. Donc bonne chance na batnyos o ba rozala intéressé bomoni ba venir ndenge ezali quartier ndenge ezaleli. Bonne chance à tout le monde, merci beaucoup.